bote bisika nyonso bozali vraiment bandeko na nyonso oyo bolandaka Papa Mandosi TV napesi bino mbote kimia nzambe eza na bino bisika nyonso bozali. Donc mutu nyonso to akolanda image oyo to akolanda émission oyo vraiment attirer attention na ye vraiment ko gangela baduté na ye vraiment ko finga baduté mais ça analyse on a sali par rapport au yandeko na biso moko artiste comédien ou azobala na kombo ya Renate Efoku parce que eza batu balingaka ye mingi aza serre mo aza bien aza gentil atuna be ba filmer na ya bengisaka batu ya sala pe makambo na ya bien pa kabolaka na batu eloko kanga na ye ok et ça lui passe peut-être ezotambo na ba réseaux sociaux par rapport ya mariage na ye ya libala na ye de biso surtout ndeko na biso Efoku azobala pe abali déjà coup pe azobala pe abali donc mariage civil et les kaki donc tous en religieux peut-être ezali samedi oyo vraiment ils ont ça passe na kotala ke na biso ba comédien tozolingana te tozobaka ke tolingana kama tozolingana kaka te mabe mingi vraiment te ke biso ba comédien tozolingana te tolingana ka soki ke moninga azobela ndale tosali groupe ya kosala ke groupe moko boya kosala ke poto aider moninga auto groupe moko boya kosala ko soutenir ndeko na soki azobala auto soki na problème wana nde bolingo mais na ba cc bakati na biso bolingo ezati vraiment tozanga na bolingo taki ndeko na biso tango azobala tolakisa bolingo ezati toye fete tolie tomeli ape na cc tokomi totuba moninga batonga kotonga kosala ba émission mpona moninga non il faut quoi ça azandeko moko ya mwasi azala na polémique te Renate Efoku donc na yoka jamais na ba réseaux sociaux qui aswana na mutu non tant moninga zobala moninga bali mobali ya ye oyo ki alingi ye babani ne lilote utalingi kaka lilote place mobali yana azui Renate bino peut-être ngai na otozala kite mais il m'a dit que azoi na place au kutu yoko sepelate mais alinga Efoku na ndenge azalela azoi bongo il faut quoi ça na bana pe ya kitoko ya bien pour ani mobala ko boya te ozana bana tike malingi na bongo mais komi de OK on ke mobali wana aza mobali oya si akoki na yete aza mukolo mais non il faut quoi ça mona mukepete il faut quoi ça mukolo pe quand même mukolo mo ya ndenge o mobali yango ya ye azali OK bokomi koloba na ba réseaux sociaux abongi na yete pourquoi biso ba comédien auto ba journaliste internet pourquoi kaka koloba mabe ya muninga eloko liboso richesse mabe eza na biso na Kongo ki mutema mabe yongo mona yena lo banata le sabino ke ndeko Efoku aza ndeko moko OK ngana vani na joie na ye ba film ebele na mona mabe moko te na ye mais soki etelemi na lo apona sali analyse na tali na ba réseaux sociaux bozo ba pona papo ya mobali o ya bali so bolingo mobala ngo abala ite ya kobala nani bolingo ya kobala nani aza mwasi to singeli pa abala asali fierté mobali abali ye moko alobi nanga Papa Mandosi abali ngai na nko penga pe na bali na nko to kovanda bongo nani oya koloba po asa mobali o yanga bolinga zane aza lesbien bolingi maza lesbien o to bolinga ke wapi ake ne Dubai ke saba ki ndumba ko mambwa ala na bambwa mais non bo féliciter moninga bali bo to sunga ye et to betele maboko yo pezela tu na yo. Non. En tout cas, la CPLT, chers amis, sur Internet, même les journalistes Internet. Vraiment, on a CPL, on a une analyse na côté du Cameroun à Koloba. Les amis habitent, on a encouragé, tu peux se faire cadeau, tu peux la paix, tu peux ma bala, et il y a. Tout le monde a vu les lesbiens, tout le monde a vu les PD, tout le monde a vu wana. Yom to sala bango, to yom to zo mabe pona Efoku. To zo mabe pona yi, siko pozwani. Pour tout ça l'émission pour na yupo yozwani pour émission kaka otsali à l'aise pour bati bakota basali ba vie belé ba commentaire yombuni ke na ye chers amis mutu nyo surtout azola nanga o adlanda ka Papa Mandosi TV vraiment ameko sala commentaire na ye akomela ngai et osala nga bien toujours na numéro o ki okoki ko benga ngai na kokoma ngwana obengi nga to kosolo oto osali commentaire na yo toujours na Papa Mandosi TV na pesi mbote to na ba nyonso balandi ngai mbote to na ba nyonso to ba soutenir ngai merci toujours qui m'enzambe zanami bisika nyonso bozali o ki bozuli baku ya kolanda ngai en tout cas na pesi merci à toi na mon caméraman toujours camera mobile ya Lox
mobali ya mwasi moko toujours dans la pc mbote so bomoni ba image o vraiment esikezo comme la bino merci à trop na Benitoko merci à trop na master nanga Anto Mwilu merci à trop na Alu Kamenga merci à trop na Miki Buba merci à trop na bainio surtout ba soutenanga même na Brazzaville na pc merci à trop na Sandra Onema merci à trop donc na ba partenaire nanga toujours tous s'abonner et ça la bien artiste nous surtout na pesi bino mbote na kombo na Yesu tous échanger et ça la bien merci.